Bonsoir, bonsoir, Nabalandinho Soirée Télévision. Tout le monde a vu nos copains, ça va s'engager. Où est conscience ya congolais, comportement ya congolais. Peuple congolais, na yeli bosso na bino, na juste conseil on a na pesa na communauté congolaise, na makamu où est ba famille, to ba foyer ya batu. Bande konangai congolais nyonso o aza nesika nyonso na pays nyonso. En tout cas, tous ont quand même conscience de ce qui s'est passé dans la communauté de Bisso. Concernant le comportement auto-affiché vis-à-vis de la bande de Bisso. Oui, effectivement, il y a concerné ma bala. Tout le monde dit que nous sommes batumingi batelemi ba lobby ou balinga loba pona likamboya rate na manix. Au Manix, c'est un 5, un 6. Balobi est belé. Tu éviter, tu na Congo, tu l'as mis ko juger, puis ko condamner mingi. Mais ça, la plupart de mingi, les cas na étape wana, comment ba victime na ma belé. Lelo les kambo ya rythme samu na Manix, monde entier ba yebiango, partout, télévision partout, ba lobeli yango les kambo ya rythme samu na Manix et le Bamitro. Les abolingo ya batu, mi balé. Parce que ceux qui mariage nyonso et le la télévision, ils n'y a malamu. Mais comme ma mariage est samara, dans ma famille, dans ma foyer, comme il est normalement, mais il n'y a pas de tout le monde a les camboyarets, si nous sommes au batu mingi balobi, ba analyser la façon nyonso. Nako côté à mobali, na ebité nini oyo bazako condamner mobali. Ou amela masanga linga basi mobali za mobali a changé. Roi Salomon azaki na basi boni. Tout ça à l'époque roi Salomon oui c'est vrai tout ça na l'époque roi Salomon. Mais ceux qui mobali azaki na ba na abali moi si mosusu to eza problème. C'est eza problème tie. Mais na moni na communauté congolaise et misaki ba na nango. O ezaki je suis il y a pendant moi mobimba oyo rythme samu to abatutu en tout cas baeba ki kombwana c'est comme si maman a c'est quoi qui pour la deuxième fois pour asala musique na to asala succès na ye bandeko biso mibali to mega kotala na ba foyer moi si na mobali ndi baeba naka séparation à des personnes eza bango mibale to kolingala des personnes bango mibale so baboyani bango mibale baboyani mobile a cause en raison nae moi j'espère que cause en raison nae ceux qui beaucoup sangisa bango eza makasi na binote eza makasi ensemble mais na problème oyo arrête musamu na moni bato nyonso batelema ki makasi mais ceux qui mabala nyonso ya Congo ezara nengwana mais to nyoto bana ko balisa bande ko sauter oza basi musu o babali bana babali mobali azana bana 5 7 mais il est qui normalement. Mais pour moi oyo to leki na biso et comment il sujet du jour ya mutu nyonso alobela o rofinga o lo boyina boy. Oui, na ba famille, na ba foyer, na polygamie eza makambo ebele. Oui, na entre bana na bana ba bolingo simba raté. Bana ya papa na bana ya mama ko sone kozala. Mais soki papa azana bo moyi, ami ko fanisa bana. Et surtout, bana ngope, si vous avez mi pesi bolingwana et kosimba. Mais tu évite nini oyo communauté congolaise et n'y loba na sujet wana oyo komaki ya mutu nyonso aloba de n'importe quoi aloba la façon nae abeka ko bakisa ba idée. Biso tout toza ba orphelin. To bungisa papa o abota biso pe toza ki point belé. Mais biso pe toza ba victime. Oki ndekona aboyo bazo reconnaître tout aux amoi na bango parce que oya rit l'histoire mon habité et ça ko mais ko prévenir yé a éviter place babanaki ozo prévenir yé place babana éviter état na ya mutu yé moko éviter ki aza na zemi to na zemi tie l'air a combien de niveau ya ko présenter mon bali ki bakanga lopango oyebi état na été oyebi te combien de temps ba vivre ensemble.
Mais communauté congolaise, ils ont qui temps, il y a ko finga, il y a ko lobadi n'importe quoi. Lelo est comme que l'on rite à la zème. Ba continuer sur koloba sur le dessus, mususu et qui ne ti au-delà ya ona. Ezala ki likambo ya rite na mobali na ye. Et comme likambo ya rite na papa na ye. To éviter na kati wana. Ezala ki ba makambo o eza ko se cacher po ba loba nyonso ya mabe ya rite tonini. Dans la sujet oyo, na mona ki makambo rite musamu elobama ki na façon nyonso. Bato ba conseiller rite musamu que non, il faut azwa contact na papa na ye. Effectivement rite aza mukolo, aza koyeba komani na kosala po a kosona papa na ye. Papa aza na bomoy. Quel que soit banoko ya rite ata ba lobi nini po na rite que non kosona papa no te. Rite ye mo azwa conscience a kosona papa na ye. Biso nde toza awa ngai naza awa. Na tia mona papa na ngati. Mele na komaki mukolo na tuna ka mama na ngala kisanga bande ko papa na ngai. Na mona bango. Ata bolingo ezate mais na mona bango. To eza na moment oyo rite ya kokende koluka bande ko papa na ye. To papa na ya koluka ye. Ezate bino to le gato banda koloba to banda kolekisa bata mbele ya koloba rite non c'est pas ça. Muta ko imposer rite te. Pour nga ba imposer ngate. Nga ba imposer ngate ngai moko na singa mama na kelo na mona famille ya papa na ngai. Ngai moko. Na luka famille ya papa na ngai. Nga papa na nga kufa na mona papa na ngate. Papa na ngate ya kotangisa en classe te. Nga tanga muto kolisinga mama na nga kolisinga. Na bande ko mama na nga kolisinga. Mais na reconnaître famille na ngai. Ata famille na nga ba reconnaître ngate mais nga na toujours liboso bande ko na ngai. Ata bango ba yebi ngate. Mais nga la sala ka tout d'effort que eza makila. Oui, et ça moi passer. Ya komona keno mutu asi akoli boyebi ba choc na za la moitié. Mais et comme la communauté congolaise baloba toujours rite aza mutu. Rite asi akoli. Lelo azu engagement na ye. Boutika a marché selon engagement oyo azui. Pour mabala nyonso oyo bala kana na mboka to na Congo la communauté congolaise eza mutu mo te a contribuera na conseil to mbongo te. Vie ya mutu eza mboko ya Nzambe. Eza mboka mutu mokili te. Mais communauté congolaise to komi ko lekisa ba excès. Pour na ba famille o toza nango. Ba makambo leka ba famille. So to bani ko itali ba makambo leka ba famille. To mboka na biso Congo mo évoluer te. Pour mitema na biso ya mabe makasi. Na mboka na biso Congo to kanisaka na positivité, za toujours na négativité. Yango moye mboka yeke liboso ya te. Peuple congolais, bolobi ya solo, bolobi ya lukuta, mena nyonso wana to kosenga bino botika rite afanda siko, asala vie na ye, asala foyer na ye. Papa na ye rite, banoko ya rite, botika bango azala à l'aise parce que rite epe fo azala pe na kimia na mobali na ye. Mutu nyonso na mokili aza na mabe na ye. Mutu moko te azanga mabe. Mais oya biso ba Congolais komi kofinga koloba n'importe quoi pona ko bebisa morale ya mutu. Eza malamu te. Toza na posa rite asa vie na ye, maman na yatiki ye, papa na azali a ko reconnaître père koloba papa na ye un jour ekoza malamu. Mais la communauté congolaise to komi mingi na kofinga kolanda ba vie privée ya batu eza malamu te. Eza ki juste message on a coupé ça na communauté congolaise na koloba na ba foyer mutu o ayibi foyer ya mutu koleka ye moko azate. Ngai na kolisa na mama na ngai mais o na subira na vie na ngai côté ya famille o ngai na kolaki te na koleka côté ya mama na ngai mais na bande ko na luki ba o ngai na vivre mutu ayibi ya mote. Il y a une seule personne ayibi Nzambe. Mais à quoi bon ya ko juger rite? À quoi bon ya ko banda ko juger rite? Toi, ils ont juste un message dans l'ancienne communauté congolaise. Tous les bateaux, tous les côtés de la foyer nabiso, ba foyer nous sauté, ils ont super. Ba foyer ils ont un problème nango, mais muto a ebi ko gérer makamba muto nous dans Zambie. Bible peki c'est bien juger point. Mais comme bateau mokili, ba ko juger ko tia point na vie à muto.
nzambe moko nde akosukisa bango. Ezaki ndambo ya message oyo na ya pesa contribution na ngai concernant likambo ya Rite na ba oyo nyonso balekisaki batan ya koloba ya kola analyser ke botika Rite Musambu azalaki mi asala vie na ye pe foye na ye liboso. Ba oyo bazazwa temps bakonzi ebele ba base boluka base côté mosusu mais vie oyo ya mutu botika et moko akumba nde nzambe aza ko pesa ye souffle de vie na ye. Merci beaucoup na oyo nyonso ko partager message na biso. Merci beaucoup na oyo koyoka polibota eza moko. Merci.